Katina wabota na bino walema biso bonso na katia TV lo laka ya ngulu sikimbangu nkembo lo kumu esongolelo tata zami pungu tulendo tata kalunga tata kimbangu jantungunwa ya sodo matondo na walandi wa biso bonso na katia TV lo laka ya ngulu sikimbangu. Abonnez-vous massivement. C'est la seule et unique chaîne sur YouTube de rappel à Cabino. Un jour, beaucoup se rappelle. Enfin, il y a sur le pays il fallait tout l'anda. Oh, non, son papa, oh, yabane koloba, leki oh, yabane koloba, yaya oh, yabane koloba, bokoloba. Kembo ya tatu na kati na mabota la bino. Il y a sur le Kobana Soumi Congo. Oh, c'est vrai, nous sommes des pays na Congo. Ils sont appelés dans le Congo, dans Zambie, ignorants. Mes chers amis, il y a sur le monde que a des choses de Tamoboulou, Makasi, mais tu connais la bilan, chaque tokoki connaît la bilan à Wate, tu peux poster émission de ça, tu peux poster les bilans, na résultat, il y a le Cambo, tu connais la bilan, de fait, il y a Léopard, il y a Congo. Pourquoi notre Léopard a échoué la Coupe du Monde? Pourquoi le pape de Zakoyebake est allé échec mot prémédité? On le pape a suivi. Bisoto Yebaka, mais le Kanaki Minoko. Tokangi Minoko Bonanini, Tokangi Totalanano, et si Kamayele na Biso Kokoma, Tina Sukana. Et si Kamayele na Biso et Kokoma Tina Suka. Mayele na Biso Tobega qui tourne le Liboso là-bas, Otobegaka, nos ancêtres, nos divinités. Ces gens-là, mais ce vieux-là, fatigué-là, ce vieux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces pays-là? Ce vieux-là, Koko wana basaki nini, kaka kindoki, masaba ndoki, Koko wana, tofinga kibao. Et on s'est dit, on est plus intelligent qu'eux, parce qu'ils n'ont pas étudié. Ils étaient pas sur les bancs de l'école. Basaki à l'université, tel qu'on l'a biso, mais oh. Oui, de côté de l'université, il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a tout. Avec plus de titres académiques. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. On ne détecte pas qu'est-ce qui nous arrive. Bandeko, Bolanda. Ma cœur ne nous va like, et ça vraiment intéressant pour nous. Vos cœurs, vos likes, s'il vous plaît. Alors, Bandeko, l'équipe de Léopard a échoué. Bon, mon équipe match, oh, le Léopard, et Kamaki, je m'excuse. Mais dans mon livre, on a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Dans mon livre, on a dit, et l'eau qu'on a mis, oh, c'est que le Léopard a échoué. Ngaï naïbi. Il faut croire dans Bakoko, oh, comment il a mis Kanda. Eh bien, et de l'autre côté, que non, comme on a étudié, tout ça là, hymne national, eux que vous allez représenter beaucoup à la mission partout. Et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on chante là-dedans? Nous partirons, c'est un pays. Il n'a pas chanté cette chanson-là, mais tout ça, on analyse des quantum. C'est comme si nous sommes des perroquets, on chante des choses, on ne comprend rien du tout. Depuis que la RDC, Congo, depuis que Congo dans tout là, et là qui me poinza, Tolobango, Toyembango, que tu rebâtir, tu suis le diplôme, tu que l'université, études supérieures, nous sommes tout le temps, mais tu es incapable de bâtir cette nation. La nation la plus riche au monde, et aujourd'hui, elle est à l'abandon, plus pauvre du monde. Plus pauvre en économie, plus pauvre en tout.
Même dans les têtes des gens, nous sommes pauvres. Pauvres spirituellement. Pauvres à tout. Alors, la puissance et la scie. Allez, filme-moi comme ça. Allez, filme-moi. 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 Eh bien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ça ne tenait bien ou pas. Tout le côté, nous avons logique pour être tout le bilan et nous connaissons. Réfléchissons ensemble. De réfléchir plus ensemble. Et tu ne connais pas. Et l'autre, on veut marcher quelque part. Comme dans côté les a bloqués. Comme le démocratique les a bloqués. Vous voyez, évitez. Ah ben voilà, je vais vous expliquer. Oui. On croyait qu'on était plus intelligent ce genre-là. Que ma coque a biso pour être toyé pour la langue nyoso. Que l'école ne connaisse le monde, ma coque a yé ma diamoté. Ma yé ma économie, ma yé ma politique, ma yé ma le côté. Eh bien, on a compris maintenant que non, malgré nos diplômes, malgré nos titres académiques, nous sommes toujours stupides. Bazoba, Babololé, Bizengi. Les Congolais, na Congo, Baza, Bizengi. Toza, Bizengi, acceptons-les. Nous demandons les contraintes, ngala Bizengi, Soyo, Bizengi, ngala Bizengi. Prouve-moi que tu n'es pas Bizengi. Prouve-moi que tu n'es pas Bizengi. Yo, Nikolanga, le professeur d'université, yo, docteur. Par rapport à tout ce qui se passe au Congo, depuis l'indépendance, depuis Bakoko Bakenda, depuis Mindele Tobéa, soi-disant Tobéa, mais ils sont avec nous, ils ont le pouvoir, ils sont avec nous. Qui va nous dire que tu chasses avec Mindele? Et même nos grands-parents là, ceux qui ont cette révolution en 1959, ceux qui ont regretté, pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi les gens qui sont trop riches, mais tous ceux qui sont bien préparés, nous sommes à Bizengi, tous à Bizengi, tous à éviter que Congo est anime. Tous les gens qui nous sommes. On ignore quelque part que tous à Banani, ils sont à Benako. Vous voyez bien? Tous les gens qui tous les gens qui m'appellent, on les a riches. Tous les gens qui m'ont à Congo, ils ont appelé ensemble. Tous nous avons paradis quelque part ailleurs. Dans le paradis, chaque dimanche, les gens se regroupent. Et les jours, d'autres jours, ils sont là, rassemblés dans des églises à gauche, à droite. Catholiques, protestants, kimbangistes, orthodoxes, partout. En prière, nous sommes équipés. Tous avons péché aussi la terre. Nous avons maudit. Nous sommes maudits. Les chinois ne sont pas maudits. Ma péché au bino maudit, ma kaya binoté. On peut le voir que vous avez péché. On peut le voir que vous avez condamné pour ma soumo, na bino. Ma chinois va mauditer. Ma japonais va mauditer. Les autres va mauditer. Carabino. Bon, ça va salamoki. Ma moule belé l'état. Si vous pensez que vous pensez que mon qui est salamaki va arriver à l'homme blanc. Oh, il y a là qui est la Bible. Oh, il y a là qui est le Kanda. Il y a là qui est le Nzambe, le Kouta. Mon toit est là qui est le Kanda. Aïe, quand Bako Konabiso, Bazala plus de 290 millions d'années avant l'arrivée de l'homme blanc. L'homme blanc y est 10 000 ans après. Donc, ça dit que c'est à nous d'apprendre à l'homme blanc comment chercher à savoir être en relation avec Nzambe Tata. C'est à nous d'apprendre à l'homme blanc comment se comporter, comment respecter le principe. Ce n'est pas à l'homme blanc de nous montrer sur le papier. Voilà Bizengi la leçon. Voilà ce que nous disons. On est là. Non, attendez. Allez. Chers amis, préparez-vous. Allez, total, paragraphe, chapitre, et machin, Nana Lobi, oh, Mathieu Moutalobi, oh, Philippe Moutalobi, oh, Luc Moutalobi, oh là là, mes frères. Comment il y a Koko les Awapi?
Pour qu'il est pendant qui avant que bango dit bango ba ika 10 000 mais avant mon kilo est ça va avant comment ya koko les awapi comment ya soko le bito bossa na wana kala oui on accepte bon comment ya mama qui peut inviter za wapi comment ya mama njinga mama mafuta mutampadi eza wapi comment ya tata kimbangu ja tungunwa eza wapi na mikanda wana pour ba kometa ngo bango baza présent na kachopa même parce que comme mikanda wana ba koko la biso baza na kachopa et bazo prouver bango monene na nzambe que regarde koko nzambe tata mpungutu lendo alobito sala boye tata mpungutu lendo alobito sala boye et bazo mona batongo non bazo mystérieux et oui mais comme les bazo banga ba koko ya biso wana qu'est-ce qu'ils ont fait basa les repli bazuki mayele ndenge mimba so biso mobimba baso mayele na biso nyonso bote bakosa biso na mikanda keloko beko tanga te beko komate ti otse bango nzambe mutakomela ki bango ti to kosa bango ke nzambe mutaloba te batanga loba ya nzambe ki mutike la parole za nzambe bato basala mabe na mokili kobanda mokili ebanda ke bato baza baton nationiste o bakoma mikanda wana bato baboma mokili bato basapota mokili bato bapesa tya tembela nzambe bato balobaki nzambe n'existe pas bango bakoma mikanda wana o basala bakoma babaza mapege basala bakoma mabe homosexuel ce sont ces gens là o bino kotandaka o nayo Saint-Valentin o Saint-Valentin o mais moto azalaki yo abeni kolala na banyama ye wana Saint-Valentin te ye wana o mais comment ça Moza kokosa kaka na buzoba kokota na buzoba nyonso. Voilà, toujours un sujet na biso. Le léopard, tout le monde a qui défaite 1-0, ma pronostic est lui mettre à gauche à droite, le léopard a gagné 3-0, a gagné, mais bah bon c'est un coup. Est-ce que là va gagner? Qui est trop gagné combien de bateaux qui va voter? Parce que le référent qui n'a Bible, parce que le référent qui n'a pas le Nzamba, le bel qui va go, n'a Nzamba na bango. Parce que le référent qui n'a yé, pour appeler la tolo na yé. Voilà. Le résultat est là. Le part, n'est simplement le Kosovo, bon mais qui match au de la samedi, il faut que le part a gagné en gros 6-0 ou 7 pour la qualifier. Sinon, tu es à cause de la qualifier. N'est-ce pas? À bon attendeur, vous comprenez. Alors, courant qui est tout ça qui m'a émis collé, tout ça qui va titre, tu rencontres nous sur la carte de Congo, toujours va titre académique, tout ça, malheureusement, tout ça toujours va stupide, tout ça va soba. Baso batimisou avec les biso maïli, baso kosa biso, baso balusa biso, baso dribble biso, dans les sikatoko. Et sikatoko, nation qui plus riche au monde, aujourd'hui ils allaient qualifier la rang à jungle. Mboka la biso, ils ont classé la rang à nation T, la rang à nation souveraineté, tous ont classé la carte à jungle. Tous ont classé la mboka la plus pauvre du monde. Et dans l'entretemps, les autres, les Américains, les Canadiens, nous seulement au Congo. Pour devenir riche, il faut Congo. Pour que comme un riche peuple, la mission liée à Malamu, il faut que soit Congo. Pour que tu réussir, tu sois dit Mokine Maboko, la biso, il faut que soit Congo. Mais biso va Congo, tout le monde, pour que bonga, on est que pour que bon, faut que Israël était. Oui, pour que bon, que la mosquée kuna na Arabie Saoudite était. Et pour ton bonga, il faut que na soki na Iran, ceux qui wapi, ceux qui na Italie, ceux qui na Vatican, ceux qui na wapi. Mais vous êtes malades. Vous êtes tous malades. Pourquoi on dit qu'on a la vérité qui n'est pas dans la bino? Et vous continuez à mentir. Vous allez mentir jusqu'à bana na bino bakota kana biso ya bino kozana ngo wana ba siècle bokota na stratégie on ba yela bino ya politique na religion pour dribbler biso et ba faire dribbler biso bana na biso be non te Congo dans un pays pauvre. Oui, nous sommes dans un pays pauvre. Histoire par exemple dans la classe, la découverte du fleuve Congo, la découverte de l'embouchure du fleuve Congo, la découverte de l'État-Unis d'Amérique, de l'Amérique. Quand on a la question de ça, moi le cas de a changé le programme d'enseignement. La carte d'éducation pour base d'éducation. Bah non, besoin d'examen d'État. Plein de jeunes, on va juste se préparer sur un diplôme, un papier.
il se contente de papier, mais dans tout, il n'y a rien. Dans tout, il y a le na tout na ye on sala ni na métier na yo lobe ko mona ye akomi tiktoker akomi ko vendre na quoi ko teka ba carte akomi vendre na quoi ko luka ko akomi chayer mais azuba de plan bon na ye c'est le cas de papier bon on est ba kota ni tout na biso que oui il faut nécessairement avoir un diplôme mais le diplôme de quoi faire avec ce diplôme mutamni tout na te na ko sani na presse papier là et donc voilà de combat na somme ko Congo il est notre la ko kende donc on mona ke mawana biso bana komo bana ko Congo o nzamba sa ko kana ko sala pona biso to yebite to za ko luka to yeba o ba merke ba zo sala pona biso o ba ko na biso ba ni biso to sala to yebi yango te to zo luka to yeba mais to za partenaire privilégié avec les Américains les Canadiens les Allemands ba ya pour l'expansion nyoso na Congo. Mama Congo, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes aujourd'hui? La bango ambassade, la bango n'a m'appelé Koloko. Nous sommes en guerre contre les Américains. Nous sommes en guerre contre les Français. Et ces terroristes qui sont aussi Kivu, au nord Kivu, sont des Africains, sont des Français. Mais on sait comment nous sommes toujours en relation. On a malédiction bien aimée. Et l'organisateur de la Coupe du Monde, les a même agressé qui organise ça pour la distraire du son. Il nous appelle. Venez, comme ça vous allez oublier ce que vous faites, ce qu'on fait avec vos frères là-bas. Venez, vous allez oublier ce qu'on fait, qu'on maltraite vos frères là-bas. Comment on dégorge vos frères là-bas. Beaucoup de la distraction. Et nous, Oyo, et l'équipe, Léopard, à sa maudit, pays, nation, et sa maudit. Qui parmi vous, Oya éprouvé, dans le parcelle na bango, dans le ndak na bango, motakufi, ba master ba bengie, ba kele ko sakana. Ba master ba bengie, ba kele na dancing. Ba master ba bengie, ba kele ko sala biliye, na kinkole patoyer. Oh, la tigité dans le pan de la bango. Est-ce que nous devons avoir la bénédiction de parents? Il y a pas qu'on a jamais. Quand on est en deuil, on ne fait pas. On peut être endeuillé et au même moment, on est en joie. On est en train de se distraire. Parce qu'on s'allie toujours en deuil. Ça veut plus de 30 ans que le pays est en deuil permanent. Puis, la diplomatie, il faut respecter la diplomatie. Il faut la diplomatie. Mais ces gens ne nous embrassent pas. Ils nous tuent. Ils tuent nos parents. Ils tuent nos frères. Ils tuent nos frères, nos sœurs. Nos sœurs sont dans les camps de millions de femmes, de mamans. On va se la rater. Des milliers, on va que dans la classe. Des millions de bananes. On va éviter de aller à la classe, dans la tente, dans la zamba, en ce moment qu'on parle avec vous là. Bandeko on a besoin de zamba, besoin de camp déplacé, na Ouganda, na Rwanda, na Mboka Benemi. Bandeko on a besoin de Congolais. Oui, parce qu'on cause à l'opéra les autres jouer. Baba Congolais. Bon, baza ko kata mitu na modu na chopo na kuna na nini na l'autre là na wele wele na ba wele baza na ge baza ko kima na chopo na Beni na Ituri na Sud-Kivu na Nord-Kivu baza ko kima. Si ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ces gens-là ne sont pas vos frères. Ces gens-là n'ont pas le même sang que vous autres. Or, mais les gens meurent là-bas, ils tuent là-bas, ils massacrent là-bas, ils égorgent nos familles là-bas, les Congolais. Mais à l'est, au nord, est, sud du pays, le pays est divisé au milieu. Le pays est divisé, partie nord, est, ouest, sud. Ils ont déjà occupé, Nous avons nord, ouest, na comment si il y a Congo, comment on appelle ça, Angola, Congo, bas Congo. Donc le reste est sauté. Le pays est en train de mettre des occupants. Qui sont ces occupants? Ce sont des organisateurs de la Coupe du Monde qui nous distraient.
bino kanisi ke bankoko na baza basoba bakoko bakolo Congo tata kimbangu ya ntumunwa ayebi yango te makamu tozolobo bayebi yango nyonso bamoni ndenge ngala yo tozoluka to distraire bandeko na biso po ete bayitanda makambo ya match balanda te makambo eza koleka kuna ya balkanisation ya Congo bayebi ke ngala yo to côté la distraction politique ya olukaka qui sont contre qui sont pour le changement de la constitution bayebi dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on fait? Les bateaux on a besoin que oui, tout distraire bango, dans le banco en balkanisation, tout distraire bango, tout que na foot, bako ko wana bino bakolo Congo atikala bino mabele o finga bango mona bango pamba, bayebite. Bayebi nyonso. Et alors, bayebi que nous sommes en deuil. Tout tient bango deuil permanent. Tout tient bango loi permanent. Qui sont ces gens-là? Ce sont des Pénacos. Ils ont le même sang comme Yolanda. Bazaba Ndeko. Moutoumou a déclaré Bissoté que ma balkanisa Congo, Congo les a Bissoté et Zaraja Babouchou. Moutoumou a sans déclaration officielle à Zate. Donc, mes frères qui sont au nord Kivu, na Bunangana, na Goma, na Bukavu, ce sont mes frères. Ceux qui basent la passe pour compatir la passe na Bango. Ah, nos frères souffrent, nos frères basent la guerre. Et ma frère bazokufa, ma sœur bazokufa, ma maman baza la kati na zamba. On les oublie. Donc la joie. Allez, filmo, donc la star. Hasta de foi, star Yanni na martyr, donc ma danse, Tomina Kobina, allez les autres, qui les religieux, allez donc de ma séance à prière, donc Salabanini, donc Salabanini, mais vous salamez au nom de qui? Vous salamez au nom de qui? Et qui sont vos présidents, vos représentants? On annonce et les politiques et les religieux représentent l'ennemi du Congo. Représente l'ennemi de Mvulusi Tata Mvulusi qui est le représentant des diables. On y a compté ça dans le monde entier depuis des décennies, depuis des siècles. Et ce sont ces mêmes sionistes qui sont à la base de la religion. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil et nous sommes en deuil. C'est la raté. Ah, nous sommes et de nos distractions, mais qui organise ces assassinats chez nous? Ce sont des organisateurs de l'ONU. Ce sont des organisateurs où il y a coupe mondiale. Ce sont ces mêmes organisateurs qui font la merde, qui font la merde. Ce sont les mêmes organisateurs qui sont en train de nous distraire dans la politique et dans la religion. Est-ce que vous aurez sonné? Est-ce que vous aurez sonné tant que tu es d'accord? Quand tel manipulation va bon, négociation l'église, tomber les lacs, mais on oublie nos frères qui souffrent la guerre. On oublie nos sœurs, on va dire que nous, comme à plus de 30 ans, et on s'en fout d'eux. Dites-moi, Père, aujourd'hui on dit, oh, nous allons changer la constitution, les autres sont pour les autres politiciens. Religieux, non, on ne peut pas changer la constitution, on ne peut pas bouger la constitution parce que le pays est en guerre. Personne. Même la plusieurs arguments que non, tu as touché la constitution dans l'hôtel, tu as ça le côté parce que le pays est en guerre. Même si on est en guerre, ce sont ces mêmes gens qui nous obligent aujourd'hui de ne pas toucher à la constitution. Et les religieux sont derrière eux. Vous ne touchez pas la constitution, mais d'où vient cette constitution? La constitution vient de sur l'Europe pendant 30 ans, mais famine a eu payer en gros. Et selon les alliés, il y a mingi, il y a tokile ba konsusu.
baloba te baningana te condamné de payer équiper péché et ces péchés là, pourquoi les Chinois ne payent pas ça? Pourquoi les Chinois foutent à péché ou à naté au de la rabat? Ouais, toujours ma soumou, toujours les soumou, banda dans la haine. Tozali masumu tosala boye bashu bon masumu wana bashiru ba être vivant pour payer masumu wana. Pourquoi ils sont en bonheur aujourd'hui et pas la bango so pays bozo kama nyoso ke bateau mayele utela bango wapi bateau ba mayele ba resira tala sur bateau tala bazo to mboka la bango tala ba japon tala bino bateau ko sibatali bozo fala mo kile kama ne bino ba bena ko mo kile fale banana ko kama biso. Mais puis kaka jalousie kaka oluka ndenge na kotiela yeko ndenge na kotiela poison ndenge na konyoso kozala yangai ndenge ne yazwa te ndenge ni na mlo na maloba nzambe tata nzambe alobi la parole de Dieu mais entre ils sont petits bazo moment na entre bango. Voilà bandeko bana semekolo Congo ya roto pour t'expliquer bino na liloba oyo esengela tike solo tolbela bino pour la nini le pas a échoué et à vous bien à Congo bana nzambe bana longa bo boye ba buza banani tango luka boye ba buza banani na kati na Congo dans totila et ko pesa bino encore nguya ya ko luka bo nzambe eza ba principe nzamba tiba ba principe wana ya wana nde saleke ko sanga botosi wana ya ngona kaka d'échec na d'échec na nyuso ko sala ko koma suka te échec pour de botosi ezalité botosi ezate na nani na ba oba lekaki oba zeli ko ba nkoko na biso o soki ba monte biso to système loki soki ba koko wana te biso ne tozate ne tozama botosi na ba monte ndenge ni te biso moko na ba comportement na biso na ba mentalité na biso na ma oyo za ko yela biso liboso toza ko yeba te comment se comporter face à makambo nyonso oyo eza koyela biso liboso tozozela français akolobela biso belge akolobela biso allemand akolobela biso conduite na biso pour retenir yango lokota américain moko te atongana mpe mokili te américain bongisa mboka moko te étranger français bongisa mboka moko te étranger banda bakoko na biso baya mpona kovole mpona koplie biso mpona kodétruire bakoko na bango bapliaki badétruisaki nyonso ye na kati na ekolo Kongo nyonso ye na kati na mokili et c'est leurs grands-parents là oyo badétruisaki nyonso oyo bobengaka bango baange oyo bobengaka bango bafeki banani batite obengaka bango baza peme na nzambe mais bato wana nde baya na mayele mabe mpona badétruire mokili e baboma biso na mokili banyokola bana bakoko na biso tokozwa mayele mokolo nini bandeko na nga mayele tokozwa mokolo tolo bakena bato oyo bakoko na bango oyo batangaka bakombo oyo batanga bakombo na babible bazalaki bato na bana na bana na bango tozomona kaka bazosala mabe guerre bakri babo banen il faut donc créer boye il faut donc sala boye il faut donc donner bango to détruire eloko nini bakosala malamu na mokili eza te e bongo exemple bazona ne wuti wapi ewuti banda bakoko na bango oyo bino bosambelaka bakoko na bango basala bolamu ata moko te na kati na mokili baya na désordre bayeki kokuta biso bakoko biso malamu bango bayeki kodétruire nyonso mpe bafaraon nini bazolo na bango bakata banani bango bacriminel babarbare bandeko na biso bakoko na biso basali bastatue basali nyonso bango baye kopanza lobelanga koko na yo yofingaka nduki koko no nini akendaki na Italie mpona kodétruire koko no nini akendaki na Belgique na Amérique na Canada mpona kodétruire ntangelanga kombo na ye oyo akendaki kuna ke bakoko na biso wana ils étaient méchants bakendaki kuna baboma bolesa biso epreuve oyo bakoko na biso baboma aye ezali mais bango nous avons des épreuves oyo baboma oyo badétruisa monde soki monde eza na kalmi tojulisa bango ekoma tondimela bakoko na bango ke bazalaki basaki
la kanda oyo ezali kotinda ke lelo na kanisi ba komito de kala na monde ba koko biso baza na kanda na yo bana kanda na bino wana milongoli bana kanda na ngate parce que moi je fais mon travail o ba koko bazo tidanga na sala o ba koko baza ko belela te tata koko sayala sala musala na yo kuka kumpemba basala ngai bona osala musala wana mais yo osala nini yo osala musala oyo bakoko na yo osala musala ya kotosa bakoko bato mosusu oyo babenga bagrégor mpona mbongo olingi osala musala bakoko bato mosusu oyo bakoko badetruisa mokili mpona mbongo ndeko tokende wapi alors voilà bandeko na ngai nakanisi boyebi lelo bakoko na biso bazalaki na kanda baki na kanda ya léopard na nyonso tosala kongo tozoserepere na bango te tozokatisa bandeko bazokufa te na este tozokatisa te mboka eza déjà divisé en 2 morceaux mais tozosepela na west tozosepela donga bisengo fimbo léopard eloko monene bana bayebi te na kati ya kinshasa bayebi te pays kuna basi bakata pays kuna na maboka bato mosusu bokoti bango na ambiance ya match bana bazonyoka bayebi teke te oyo eza problème moko eza spirituel bomonaki ce qui s'est passé na kati ya dans la stade bomonaki ndenge bajoueur bapere même bacontrôle c'est spirituel. C'est spirituel parce que le pays est en guerre. Le pays est en deuil. Depuis plus de 30 ans que nous sommes en deuil. Deuil, on est silaté. Non, ça continue. Plus de 20 millions de morts au Congo. Et ce pays-là, il continue à se faire l'ambiance. Il continue à se faire l'ambiance. Voilà la malédiction. Voilà comment on l'a gâté. Tout ça, on dit, stop. Et ce qui voilà. Vous comprenez que c'est pour la venir. On va nous là. On a perdu l'argent. On a perdu le temps. Vous savez, il fallait que est-ce que ma coco va nous. Alors, vous avez raté, comme on a dit la catégorie, vous avez raté l'opportunité. Vous, les gouvernements congolais, vous avez raté l'opportunité de faire passer le message à travers le monde. Parce que le monde suivait cette histoire de sport. Message de Bino et nous avons le Kamala. L'œuvre qui est le pas de Eza qualifié et la Coupe du Monde, c'est à ce moment-là, il fallait qu'on le marque. Non, nous on ne participe pas dans ça. Parce qu'il y a eu trop de morts depuis plus de 30 ans, nous souffrons. Donc, les puissants qui sont nos criminels de Babamoudi, qui assassinent le Congo, qui terrorisent le Congolais, qui tuent le Congolais. Pourquoi il y a toute impunité? L'ONU est là, la MONUSCO est là, Batuno Sowana Bazali, n'a pas pour moi, Congolais, n'a pas de Batuna. Maintenant, mon frère, mon ami, tout ce que Donald Trump, bienvenue chez toi, Bill Gates, oh, tu es bienvenu. Mais on va poser des missions, pour ma mission, on va créer une arme biologique pour détruire nos frères, nos sœurs au Congo. Et tout ça, camarade Nabango. Nous allons bénir Negeni. Nous allons la bénédiction divine Negeni. Nous allons la bénédiction ancestrale Negeni. Maintenant, on est bien pour se faire la bénédiction Negeni. Nous allons embrasser les ennemis Nabango. Mais les ennemis au Congo depuis plus de 30 ans. Nous allons Nabango, nous allons camarades. Et c'est quoi les gars? Congo, c'est mon ango. Voilà le combat dans ce micro. Le Congo, le léopard, il y a solo que Congo va se la kanda, le léopard va gagner et quoi que l'on va. Alors, comment, pourquoi? Eh bien, effectivement, comment sous base dans le Sengo, sous la passe. Dans une nation, na kata pays moko, côté moko bazara na mawa, bazara passe na passe, et na kota ouest, bisengo na bisengo, nkindi na nkindi, fête na fête. Bon, le Belanga, maintenant, oui, on va changer la constitution. Les autres, là, non, on ne va pas changer la constitution. C'est pour quelle nation? Et le changement, et le non, et le oui. Pour quelle nation? Et la superficie de cette nation-là, c'est combien? On a posé question à tous les politiciens, on va dans le parti au pouvoir, on va dans l'opposition, on va diriger, on va accompagner. À côté de nous, sur le balai, on a contre. On a levé le bureau, on a besoin de quelle nation?
Ça, c'est la question que je pose maintenant aux politiciens et aux religieux. Mais tout le monde vous a bunda. Bon, vous ne pas en abattre. Vous bunda pour quelle nation? Nation, vous la superficie à combien? Population, vous a mboka nini? Oh, vous avez bunda la bango. Oh, vous avez bunda tété, pour changer de pour la population la plus. Population, vous a wap. Quand il y a ouest, quand il y a Kinshasa, Malek ne va pas nous s'il vous plaît. Malek va pas nous a besoin s'il vous plaît. Donc, population, on a besoin de ça partout. On a besoin de la population de la bango pour devoir changer la constitution. Pour devoir changer la constitution, la population, yango, pays, yango, comme on a dit. Et ça, la superficie, bon, et puis on va faire 5 ans. Et nous, on va au pouvoir. Bon, le la bison nan. Mais tout le monde va au bunda. La majorité de l'opposition, mais tout le monde va au bunda. Et là, pour la mine, pour la Congo, mais pour la bino, pour la poche, la bino. Si on est là pour la Congo, bon, le la bison. Congo, on va là. Et ça, la superficie nini. Et ça, dirigé par qui? Et ça, contrôlé par qui? Baker Balek, nous s'il vous plaît. Baker Balek, tout le monde va répondre. Oui, la limite va changer la constitution. Oui, nous, non, la limite va changer la constitution. Constitution, il y a pays, il y a jeune de tout à pays. Et pays, on va bouger là. Et ça, wapi. Pays, on va bouger là. On va changer, va toucher la constitution. On va toucher la constitution. Et ça, wapi, comme on a moni. Et ça, mon nini, superficie, donc mon nini, nango, nini. On peut être au kuta. Yango, voilà, topé, et ça, yandam. On peut être au kuta. Yango, voilà, topé, et ça, yandam. Na nini, na yeba, na tout le monde, bande, comment répondre, nga, oh, le pays, on besoin où est là, que, oh, te, biso, ton nini, to changer, biso, ton nini, changement, te, pays, yango, et ça, wapi, comment on les a wapi. Alors, pour nous un peu plus complet, bana, oh, ya goma, bana oyo ya Bukavu bandeko ba mama oyo ya Bunagana ya Sud ya Nord Kivu ya Obandi ya Uwele ya Beni ya Ituri ya Tanganyika ya Uvira ya na baza ba Congolais to baza ba Congolais te po bozo Uwele la bozo bunda be boza banga baza la bitumba botiki banga na bitumba moko parmi vous personne tient compte que guerre est dans le pays. Bonjour, la constitution. Bonjour, distribution. Bonjour, la football. Bonjour, la football. Voilà encore le but où on a beaucoup de longueté. Bon, là, parce que nous sommes dans la boca. Mais par exemple, nous sommes en terre. D'ailleurs, on a ce qui vous a qui va y aller. Il fallait bon y a compétition. Dans nos zones de la Yango, et de fait, la bino ya boana. Beaucoup ça n'a rien. Tant que vous n'énoncez pas ce qui se passe chez vous, au Congo, dans le nord, dans le sud Kivu, dans le Beni, dans l'Ituri, dans le Chopo, dans le Ouele, partout, beaucoup gâté. Quand ça partout, quand ça puisse être, quand ça va expliquer. Quand ça va expliquer, la divinité, quand ça va bangoter. Bango bazomona va biona ngato mona. Bango bazoyeba ke ozokosa bazotala le mwana bayele muke. Ah mwana bayele muke tika to subisaye. Yono kan sare tenga legi bango bayele parce que là le blanc ngala côté na ko dribble bango sala bango. Oh dribble ba to ba tikele ko mo dan tokina. O dribble bango. Dans cette o dribble bango. Tata kimbango mona passe pour la ko dan tokina. O dribble o corrompre na nini. Ma divinité pour corrompre bango na nini. Ma divinité na biso wana mo pesa bango nini na sima constitution. Ba fait. O biso ba sala nzambe, biso do lingi pela nzambe, nzamba bimba mata. Ba biso do l'église de réveil, biso pela nzambe akitaka lelo, biso do balaye, biso do ozelaye, makoleza na nzela. Mais pour le nini no kutala munoko. Le kuta na munoko pona nini banda bokoko na
bolingo mibeko mpe misala nde tokomi na situation ndenge tokomi na gene ngo bato esepelisa bango baka ebele esepelisa bango tika bango Mobutu walobaki nini après lui c'est quoi c'est le délige après ye tolia donc je me change Mobutu doit partir mais lelo tolosala mosala oyo Mobutu asuetaki esalema tokomi koliana tokomi kobongana Mobutu amemaki yango nde bozobongana nga bokonokama biso tosala mosala Mobutu tosala mosala commandement Mobutu te toza sur commandement Mobutu te oyo boza na politique na opposition na majorité nga moi je mélange tout le monde bote okosa bobaka nono babana mai ya toza biso se logo toyebi toza botika biloko na bino wana butu wana ya lokuta wana avec des français des belges arrêtez ces histoires de politique voilà et diplomatie ba so kufa bo to vendre sika moko to vendre ko bongisa mboka botika biloko na onjambe kuna lobaki njabazo ya makolo za nzela o maboko za nzela o makolo yeyo to moni elili na ye akoti na porte tozozela bo to arrêter biloko wana bo sangana to sangana biso nous c'est de nzambe na biso retour à la source nzambe alingi nini asengi biso nini tata kimbangu dantungula alobaki nini bote nyonso alobaki na baprophétie na yango ozokokisana bozodute nango boko nde bodute nango ntango yango ekoki ya kosenga bolimbisi ya kosuda ntango kosenga bolimbisi mboko kotonga ntango yango oyo ya kolongola orgueil ntango yango oyo ya kooblie nyonso oyo bosalaki ya mabe to bakoki bandeko tosangana tobongisa mboka oyo bazowelela pouvoir bakosala lingo basala le contraire oyo ezoleka lelo qui parmi bango oyo bango nyonso molongo na bango bazalaki na Genève qui parmi bango azalaki na plan mosusu en dehors ya oyo ezoleka na Congo personne leso bazokosa bato te biso turu biso tokobongisa biso tokosala boye babongisi partout et après bango mpona bango bazwa pouvoir botika biloko bandeko na nga botika biloko wana bino barelige bino bapoliticien botika biloko wana nzambe alobi nalobela bino pouvoir bozola oyo baframason oyo bailluminati esilaki na ntango ya poisson to na ntango ya verso tozokorapele bino ntango toza nango bomilengeleke ntango yango ezali ya kosenga bolimbisi ya kofuta bafacture na bino bakofuta bafacture na bino ava karma ya nzambe bokoyeba karma ya nzambe wana bamosusu meme bapaster baevêque bato nyonso baimani bayebi yango basala semblant po ete bazwa milingo ya bato ebele avec bango ndeko nanga koluke mosika te aza kati na yo koluka nzambe mosika na yo te aza te aza na Italie te aza na Vatican te aza na Israel te oyo ekreyamakela na 1948 baza nzambe aza kuna te aza na kati na paradis yango ezali fo paradis ezali kombo mboka oyo nzambe apesa yo etonda bomengo paradis yango wana yo na nga toluka ndenge tobongisa paradis esala esengo ya tata esala esengo ya nzambe mpo nzambe apesa principe bolingo na kati na bolingo mabe koleka te tant tona bolingo entre biso tokosala na mabe te tolingana totala na intere ya biso moko ya be na Congo intere ya Congo osala nini nzambe ya Congo alobi nini baancetre ya Congo balobi nini mpo na mabele na bango oyo babundelaki oyo batikelaki biso na mibeko tokoyebake te kobebisa boye te ndeko kosala boye te nzambe alingi boye te alingi te koyiba moninga alingi te moninga kosufre moninga alingi te kozwa mwasa moninga alingi te kosala boye wana nde na mibeko na misala nde kotonga mboka sans koyeba baprincipe ya mboka wana baseke azobimisela bino sans koyeba kolanda baprincipe ya nzambe bokokotonga te. Croyez-moi, mes chers, mes frères, mes sœurs, croyez-moi, le côté. Beaucoup les gars, perçu parce que vous oubliez les principes. Les principes pour nous amasser la route. Les principes pour nous tous. Les principes pour nous tous. Les principes et puis nous allons diriger le Congo avec des principes de Ndélé. Échec, c'est l'échec. Vous avez compris?
Ceux qui vont dire que oui, ils sont dirigés Congo, mais avec des principes à Mindele, avec mot d'ordre à Mindele, cahier de charge à Mindele, échec. Nous avons la communauté. Bateau va prophète, mais on ne soit pas tout la bilan. Il fallait le comme on a zone de la bilan. Pour la Colombe, pour reconstruire le pays, oui, nous sommes passés par là. Les gars, c'est une fierté. Les gars, c'est qu'on a des au Congo. Il faut y avoir un principe à Nzambé. On peut le ça. Beaucoup de monde. Mon que le Kamabi, que vous salez vous salez. Mais soit que vous avez la date, non, ah, principe à ces années, ah, qu'on va le vaquer, ah, t'es, bisous, français, va le vaquer, tout ça pour l'internet, échec, l'échec. Bangkok va d'accord, Bakolo m'a belé, va d'accord. Bakolo m'a belé, et va français, et va américain. Mais plus vous avez sa responsabilité, va se Bakolo m'a belé. Vous avez bradé pour la Bango. Bakoko va se faire la beauté. Nation de la rapinote. Bakoko va laisser la beauté. Bakoko va na kanda na yango. Na ko lobaka pour na yebe loko na za ko loba. O na za ko loba na yebe loko na za ko loba. O za ma to yoka yoka. O za mo te ba ko yeba ki asoma ka o papa sala za ko loba o. Eza ko n'intérêt à nation que to ka na stoka son de na kata na mukili. O mukili se ibiso mingi. Mon qui est ce qui biso, va respecter la bisoté, va considérer la bisoté. N'a mon qui est mon bimba. Vous pensez que le match ne va considérer pour la match. Pour la loi, on va considérer pour la loi. Et t'as besoin de pays en chaîne. Bon, quand c'est le gars qui match, on tous en niveau, non, il y a que distraction, il y a que divertissement. Tantôt mater le côté, tantôt changer le côté. Mais bon, biso, bon, Zambé na biso, bon, koko na biso, sur le côté on m'a cassé, change mes coco. Ne besoin de moi, chinois, ne besoin de moi, japonais, ne besoin de moi, nation, c'est de Otonga, pour la Bango. Nation, mon côté, Tonga, Makasambo Bango. Sans spiritualité, n'a plus de bon salaire, rien. Sans mon négligé spiritualité, mais pour faire avantage, la spiritualité, bah, nous souffrons, on va avoir formation, mais il y a qui dit tout ça, bah, ressembler au toyer la bino, échec, échec. Échec, échec. Voilà, maintenant, il y a tout ça qu'on va échec, la biso, pour échouer, ne pas échouer, pour être débattu. Tous na biso basu na pasi bo o eto maboy côté Congo na moment de Congo la divisé la moitié Congo eza ko katana Congo ba kudela Congo bazale sekoke bino mo district ouest est de Vijango bo district est ouest pardon joie du Seigneur de la carte. Fibo, Lopa, ton gagné, ton na coupe, ton gagné, ton gagné, na ouest, na nord, na est, et cause à la passe, voilà l'échec. Voilà, on va dire que vous avez vu le mot, bakoko, baboy, bokati, ma béré, bopesi, bapaya, bapaya, bazo, budget, en belle la biso, bakoko, si ça va monter, on les a mal de là, on va bien le la bino, on va la gâter le la bino. Donc, dans le temps où vous avez la joie, vous avez aussi fait là, vous avez un deuil plus de 30 ans, deuil permanent, plus de 30 ans, deuil, vous avez pas un zambé pour les gâter. Mbondaya et les gens là, nous avons fait un tango, mais la tango, vous faites les qui m'a cassé et pas sous kata. Tout, voilà. Oh, gâché, et toboki, monde toboki. Et c'est le kaki. Wazana bakasi, na mayeke, na matoi, ya koyoka. Mbondo to beta. Et ça le sengo, na mapota la biso. Et ça le sengo, na kati la bandako la biso. Mais est-ce que ça le sengo na mokili? Est-ce que ça le sengo na mokili? Mokili na mokili. Et ça le sengo na mokili. Et ça le sengo na ba ola bundela Congo da totila. Et ça va c'est on le sera ça tout na moka la biso azo yano ayeba wapi tozo ko mema Congo dans tout là on dit que yano te et que la passe pour na yo pour les bota na yo alors bande ko ya suluki to lukato to mate
okosala kosala semblant teke non nga naza wana nga naza mosaleli ya nzambe mosala nzambe yango aza wapi ndeko na nga intermédiaire ya kosambela ya koluka présence ya nzambe aza te na mokili intermédiaire oyo akoloba amemaka bapasi na yo epai ya nzambe azalaka te boyoki ngai na ndeko nzambe aye te na Vatican te na mosquée te na Arabie Saoudite te na soki na bamie kuna na Israel te luka nzambe na okati na yo na baprincipe mokili na mokili ya libeko nango oyo nzambe apesaki bango soki ezalaki mibeko nde wana te nde mabele nyonso ya mokili nga okokana nde pétrole, or, minerai, coltan, vibranium, californium, banga wana ezo mix ezo pela moto nde fale zala mokili mobimba mais soki ezala mokili mobimba ezalaka na kati na Congo yebaka nzambe asala mokili nyonso ndenge moko te soki atiaki na kati na ekolo Congo na totila eza esengo mpo na yo pesa matondo na tata nzambe mpukutude pesa matondo mpo akrea Congo ebe oyo opesi matondo mpo ozomisele nini batela tosa mibeko tosa oyo ya pesi yo pole bakena za congolais esika mabanga solo zobima esika minera solo zobima yo minera wana solo zobima na mboka na yo yo te vous les Américains prenez ça tout ça pour vous les Français prenez allez beaucoup de mercenaires na bino ba frontière wana nyonso ya bino bo sakana ndenge bolingi bandeko bozala bobangi te bozala bobangi na ngote bozala bobangi te na tata mpukutule bozala bobangi te na tata kimbangu na ntungulu bozala bobangi te na kubu mpemba bozala bobangi te na baoyo makina na bango sopama na Congo bino bozala sakana makina sopana wana na Congo wana na Kinshasa wana makina sopana mindelo bino bozala bango ba master ba bomela biso ba tata wana ba koko wana ba kufa ya osakana te bozala chance en rappel à l'époque les bateaux bomba ba koko na biso wana quelque part au Congo ba kufa les tata les ba koko ba dit que c'est fini mindele wana ba biso ba bibaki ba eza bunda la Congo dans totima ndeko kanisa malamu qu'est-ce que tu dois faire kanisa malamu nzelo zo la baluka si masonga voilà matondo la bino voilà bandeko banolo kabayeba échec à l'ouest et de l'autre côté bakoza kodelaka mpo boza peuple moko basalaki bozala peuple moko basalaki mpo bokabona ebo bokabona ese baosepela baweyi plus de 20 millions oyo bakufa na Congo bakosepela makila na tembe papa tiano tembe mama nzambe batianaki tembe te bankulu mboka na mboka eza na bankulu nango mboka na mboka eza na badivinité nango soki obangi oyo ayo te okotosa moninga te moninga badivinité baninga oyo ezolanda wana baningo ndokona bango bakoyokela yo te po te bankoko na bango wana oyo ozobelela bayaki kosala mabe na kati na Congo na tutila bango yo ndeko yo mwana yo mama yo ndeko oyo ozali kosala mosala oyo bankoko no bakufelaki nango ozosala mosala oyo bankoko no bakatela bango maboko ozosala mosala oyo bankoko no bokeba na yango okeba nzambe kuna na bango aza te mpo bato baya nango yebi nzambe te baoya te basala samba bakosa vala boluka bapre boluka partout bokomona bokoyebisa boyebake ya solo banda baya na mokili basalaka mabe
yoko yake pour défendre banco okota na kati mibulu ya mabewa. Voilà matondo ya bino nyonso la kalisto okota na bino mokolo ya poso samedi pour te développer aussi pour Nzambe a révéler le biso. Si vous voyez qu'il y a un BND, on a posté 2 vidéos na kati na chaîne, 2 vidéos na voilà matondo na bino tokutani mokolo ya samedi ingeta ibobo.